l'église. Parce que tous abattus, que personne ne te trompe. Ata moté ino sokolandanga a moté imo ta royebisa biso kaza mo 100%. Azate hein? Azate. Quand si tu sois allé kabatia makele ya télévision, azoko s'efforcer. Aibike molimo ezana ngote tanga ngana molingana nzama ngoto solana bisote. Et ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas la jalousie. Parce que batu ba petit ba continue à l'église. Au banda ko de kotala mabuko batu ba miku de ba bikomi si ba prophète. Ba wana ba bikomi si ba prophète parce que tango biso. Bonjour chers internautes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Taocho. Abonnez-vous massivement. J'ai reçu pour vous Pasteur Esaïe de l'église Nouvelle Jérusalem. Bon, mais ça en a déjà donc à pasteur Asikati. Mais bon, mon cadre est un peu compliqué. Voilà donc on a moi. Bonjour Pasteur Esaïe. Bonjour. Bonne. Madame. Mais mieux côté hein. Voilà. Nous allons parler notre sujet d'aujourd'hui est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit parce que ma puissance est vraiment ébellée. Donc, diable aussi a ses puissances. Saint-Esprit aussi a la puissance. Alors, le pasteur Esaïe a expliqué c'est quoi la puissance du Saint-Esprit. La Saint-Esprit, donc spirituellement, pasteur. Donc, la puissance du Saint-Esprit. Mais spirituellement plutôt. On décrit comment Saint-Esprit est anini, puissance est anini. Bien dit, parce que autant on va dire que la puissance du Saint-Esprit. Oui. C'est que Saint-Esprit a la puissance. Oui. De tout le na lingala malam. Nguya ya molimo mo santo. De ce molimo santo azana nguya oyaye. O molimo mo santo ezalaka elokote. Molimo santo eza elokote eza muteme molimo santo c'est Dieu. Et maintenant, quand on parle de la puissance, tout le monde aura que ça ne dérange pas pour les pasteurs, on peut travers la puissance de la c'est la puissance de la puissance du Saint-Esprit. Alors, puissance ou on a est-ce que puissance ou utiliser cabino pour nous communiquer ba démon na ba puissance ou l'autre monde va utiliser ça et ça ba puissance moko ça différent comment et ça différent on va bien au moins tango même na mokili au moins tango que puissance du Saint-Esprit c'est que puissance mususu les alliés on peut bien on va déterminer on va définir bien la puissance du Saint-Esprit c'est qu'il y avait aussi d'autres forces oh ne ezana ko jouer rôle na ndenge nango oh nguya na nzambe nguya molimo mo santu ezanini d'abord ezatobenga kaka makasi ya nzambe to bokasi ya nzambe makoki ya nzambe parce que bipa molimo mo santu ezali force dans ce ezali mutana beza kiste qui c'est la force inférieure. Au moment de David na Goliath a une force naie, mais force ya ezaki pas nzambe et pas David ya nzambe. Quelle que soit taille à Goliath, quelle que soit expérience naie, mais et quoi qu'on résistait devant David, parce que David en lui il avait la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Donc, on appelle les sous que na histoire ya batu mususu na kati ya Biblia, na Bible totangaka. Au moment qu'il y avait des puissances et puissances, de force et force. Au moment que Moïse a télémis devant les magiciens Pharaon, Bazuba Nyoka, Babimisi Banyoka, mais Nyoka Moïse a mêlé Banyoka Nyoso, il y a Pharaon. Pour dire que la puissance de Dieu est allée forcément irrésistible. Ils ont forcément inévitable. S'il veut faire quelque chose dans la vie, ils ont la coûte niveau, ils ont la limite, ils ont la frontière. Donc, ils ont forcément admiré
aluka alinga evanda na ye parce que ngwena nzambe za kati na yo même balukeli ba problème balukeli ba problème et ko sale le côté. Alors pour mutu aza na puissance wana il faut azala mutu aza beaucoup plus na prière pour mutu na puissance de Saint-Esprit wana. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir devoir ya mutu Bible na Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12 je me trompe pas à tous ceux qui l'ont reçu bazunguya ya kokoma bana na nzambe mutu ayambi na Yesu azunguya ya kokoma mwana nzambe tango okomi mwana na nzambe d'office okomi na facilité ya kozala na molimo mosantu molimo mosantu eza na nourriture oyo eliaka po epesa puissance nango. Première nourriture ya molimo mosantu c'est la sainteté. Et d'abord, premièrement, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance botosi. Botosi. Oui. Parce que tant que botosi c'est pas une nzambe, nzamba ko sepela na ye, apesa ye makasi. Yami balé faut mutaza amener via sanctification. La sainteté. Parce que c'est lui qui nous appelait Asa saint. Biso pese que tout ça ni tout ça ba saint. Donc mo saint, molimo mo saint pe bo saint. Yami satu po mutu atona na nguya wana. Il faut à se sacrifier. Dengue Romains 12. 1 à 2, le but de sacrifier, mbeka bomoy. Autant que mutami bonzi panza, mais c'est que bossani oyaza. Amitiki pa na nzambe nzamba tambusa. Donc mutami bonzi azana na toya osala les sumu mobo était parce que tout ça ba sainte comme pasteur. Tout vivre na mokili o masumu eza ebele. Tant le bik mutu faut azala pena akoma na prière azala pena proche, c'est-à-dire que c'est compliqué. Pour te battre masumu. Donc on balanga te que non France la ka bon, tout ça moment bien sûr. Mais c'est compliqué là pasteur. Ezana erreur moko ba comprendre. Ce n'est pas que Moutounasé a mokili à cause de mon centre ya nyos. Mais lorsque tu es à côté de Dieu, Bible dit que sumu ki ozongi panzambe, osengi bolimis. Parce que tous abatu, que personne ne te trompe. Ata moté ino sokolandanga a moté moko ta royebisa biso kaza mo centre 100%. Azate hein? Azate. Ya moninga na lingaka nanga pete bateyo baleka zo critiquer mutu pam. Parce que mon centre azakana yete mais to sala que fort to comme ba centre. Il faut tous se laisser conduire dans le péché. C'est ça qui est fort, ouais, mais vous n'arrivez pas. Non, tu comme la Bible, tu as la nuance, parce que c'est lui qui nous a fortifiés. Donc, Christ est quand il a besoin de la force. Quand il a été raté, surtout pour rater, mais il va alors puissance mutu oyo na puissance ya Saint-Esprit parce que tout ce qui est en place wana to bela ba puissance mutu sauter mutu oyo na puissance ya Saint-Esprit pour ayeba que la puissance wana akoyeba yango ndenge nini ye moko. Mais est-ce que oyebi que toi na deux personnes te tromper de la vie? Ce qui Dieu le créateur et la conscience personnelle ya mutu. Celui qui mutu ayebi que na boko ngai na boye nana bongo nzambe to koyiba nwango te. Kasi watu msuba leka batia makele ya télévision azoko se forcer là. Ayebi que molimo ezana ngote tanga ngana nzamba ngoto solana bisote. Et ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas la jalousie parce que je suis parmi bato bazoleka auto sala peka eza télévision. C'est ah ka c'est que na jalousie te mais nazo ba c'est qui est vrai parce que moto moko te ako paraître pire liboso nzambe parce que nzambe ka mutu trop da bosa te vandi pa na ye. Pasteur Esaïe, merci donc de héritier très concentré. Alors, pasteur, n'a pas une parenthèse, tout le monde a la télévision, bon, autant à combo à ma télévision, c'est pas bien. Tout le monde a comme sous la télévision, la biso ya awa, et ça que azoté a tué le numéro de téléphone na yoana. Bat bazo benga. Tu vas bengi, dit pasteur, pour moko boye, pasteur c'est un sambe tout, moi le moko boye, même bon azo luka, pasteur c'est que tana c'est mon bon za wana. Alors bon, tu as puissance nini? Pour muto ebisi ke ana mbongo te abengi yo na téléphone pasteur no moninga iboye na pa mbongo madame kota na chambre na yo tana sambe tout omona mbongo moko bona papa na moni mbongo ngo merci bon baba c'est la puissance nini
wana nga na koyebisa mbala moko okuna na kozala nga moto ayina nga la caméra na réfléchir te parce que nzambe yebisa nga neti yo ndongo vandi wana relation nino za nango na nzambe po ala moka na tongo wasambeli po na kuta mbongo na sambe ki nzamba apesela nani mbongo bongo kaka nzamba apesa mbongo mutu mbongo na nzela ya mbisi na kati ya mai ba pêcher mbisi mbongo il est capable aussi il est capable de le faire mais ekoko malokola monotomité lelo siko yo yebisanga yo tindaka zambongo na sambe ye kuna tindaka zambongo na sambe yo tindaka kuta mbongo na douche nana kina utika yango faut que tu nous expliquer biso na kina utika yango Saint esprit c'est ça mon livre mon santo nzambe télévision yo andako nazana zoloba awa nzamba apesaka mutu mbongo na maboko bote nzamba apesaka mutu ba capacité ba don ba force musala loko pesonete musala na yo Dieu peut te bénir na musala okutana mutu moba ça qui nous émission bien non das Milan écoute bien ako émission ya ko beta tour na Londres ako sala ngo parce que aux autres travailler pe na kata société na ye donc omoni ako ape bon na moni ngamu na obalela yo on a c'est compliqué c'est compliqué c'est pas c'est compliqué mais ko fini ko bala na po la ngate te abaleli yo apone liyo te mabaleli yo yo pona na yo da pesi ngambongo abimi siko pare pe partenaire libala wana ale sanga ipe afuta na parler vieux das mais eza responsabilité na ye kelanga mwasi obaleli ngai ofuta nga pe loyer ba batanga nchiki mais ko appelle pamboli pona ye donc c'est ça au moni na vinde au mona kaboy ba fungula monzamba tushaka batu ba fungula porte mais bakamo ya koluka kende na sambe to kende luka kende zo mbongo mutu ngo ta musu c'était impudique mutu ngo ta musu azai ivron mutu ngo ta musu sorcier ou que zo mbongo na sambe to ngo nani atiaki yango mais moi je crois que tout est possible mais je déteste makamo ya kolaka kende ko zo ngo kaka. Et puis monsieur Obenga ebisio keno pasteur nazo ka mopasi bien mutu pasi zo tia kopo suki mai na kopo et puis tu mets ça na porte ya ndako ba pratique wana za na ngelo côté wana na ngelo côté na wana toujours la puissance toujours on a puissance en Nzambe c'est possible donc ngai pe na salango mama moko la nanga ya aux États-Unis sérieusement malade bela makasi à côté peut-être tension qui t'a raté fièvre qui t'a raté a mutu beta kai makasi vertige a bela côté hôpital esilate moko musu abonda nzamba yebisinga yebisa ye azwa mai azwi mai nzamba yebisinga yebisa ye atia citron ka citron atia citron na prier pour nango ye na Londres ana pardon aux États-Unis na prier pour nango c'est maman Rosa azokanga mwasi ya papa Patrick tango basambela abika ba période de pekangamaka efungama ce n'est pas la région et ba passer un peu aux kino na télévision émission tala sambe to mona mbongo na boyango yama c'est normal parce que il est le Dieu de près et de loin. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour nzamba que repesa mbongo? Dans quelle relation qui existe entre yo na mutuana? Ce qui est passé après ça bon abenga watu nanda après ça bon. C'est miracle. Miracle mais oui. Na kata miracle accompagné ce qui au cri par le mbongo te. Oh. Mbongo ça la na ba imprimerie ya ba banque. Oh. Na miracle nzamba mbongo bimate. Nzamba ko créer mbongo miracle mbongo. Ça peut être aux autres qui ne coûtent na mutu mo ba muyibi moko ba yibaki mbongo tselo kweya ozuango wana c'est possible mutu mo nzamba simotema na ye apesi mo netemo nzamba sima motema ba mama Clairette moi ba mille wana matolo yaka soki nzamba simi motema mutu apesa ka fondi mango donc pratique ya mai na pratique ya mai za na contradiction te parce que eza nango normal même na TV ko benga mutu osola na yo samélito na prophétie eza nango le côté ça c'est Dieu Bible le dit rien n'est impossible à celui qui croit donc nzambe aza omniprésent biso tozaba omniprésente ngana za na Congo alors siko pona ko ya ko sambela pona na Londres kona tupa mama dasi na koza tike wapi na zana na billet nazana na visa te mais nzambe nangaza kapaza afuta ka visa te afuta ka billet akoma je peux invoquer mon Dieu il agit là-bas même akama mbongo na boyi. Est-ce que oza conscient que baninga na musu ba pasteur ba sala ba
la puissance, la puissance, parce qu'on parle de la puissance. Et vous savez aussi que d'autres pasteurs, la puissance, bon, je peux dire oui, et je peux dire aussi non. Je peux dire oui par rapport à bateau à Bengamane Panzambete. Le cas de Bengama Panzambete, puissance est continuité. Mais c'est ça. S'il vous plaît, parce que s'il vous plaît, quand tu pourrais que Kimangai, Mout on a bengi été, mais à sali église. Mout pas un problème, peut assembler les moutons à biki. Maintenant ma benga été. Maintenant, c'est la puissance ni. Yokana zonga. Bible zoloba, batuno soto ba benga en kolo, basani. Il nous répond. Bakokota na royaume des cieux. Ouais. Hein? Matthieu, Jean 7, Matthieu 7. Jean 7, 21, 21. Et l'obi, batuno soto ba benga en kolo, bakokota na bokonja likolo. Ozoka. Tango azolo belango ba pakanuta, lo belango ba chrétien. Ko benga mapanza mezana ba canal ebele. Mutuzo ko za la chrétien mo benga mate pour exercer ministère. Pourquoi les autres zuluka bato mona ba fêtier? Parce que bato ba fêtier ba continue l'église. Pour banda ko de kotala mabuko abatu ba mbiku de ba bikomi si ba prophète. Donc ba wana ba mikomi si ba prophète parce que tango biso tozo bonde la nzambe to luka nzambe mutu nzamba benga ete na ministère akotika tango makamba wana osale ko sila tango ko sila sikoyo abandi ko luka effort ya yemoko otako luka effort na yemoko nzamba tiki. Donc vous nous assurez que bateau o bana begiza mine to ebina mboka o bango tout bana cet esprit parce que o eza nzambe te ndi ba koyaka batika ka za société non soki alembi ndeba ke na kosimba kisiti po aluka renfort ponetinga na vandi batana za na batu 10 na ebike soki na batu 10 nzamba capable ko pambola nga koleka mutana sa bateau o église na église ne bele o yo okinanga ngate po zo ba kemso ke osimba kisi bon netinga na kene wapi nganga dabo abanganga nganga banganga na balabala toza banganga baza bayebi par épreuve nazo j'ai des photos awa j'étais empoisonné. Ah bon? J'ai des photos awa na katia na hôtel bino botango na place botango j'ai des photos et na salle publicité mais grâce à docteur à prophète Abraham oyo ya limité wana ya premier ya de bonhomme na kekula pala tia makolo na mai kuna ndé na vie traitement nazana nukutu suki me na si na komisko bien et le belinga le côté e bominga te na kufite parce que Dieu dit à moi nzambe babomaka ete puis nganga banga nguya na nzambe soki nganga lié mosala nzambe ana kina nyonga nzambe azana nguya oyo emelaka banguya nyonso mokili oyo nguya na nzambe ndeko yozo tala ngai yokangai problème noza nango soki nguya na nzambe koti yango même stérilité silaka blocage silaka condamnation silaka maladie ebikaka parce que epai na nzambe nguya na nzambe se koti na vie ya mutu et changeaka bomo ya mutu et changeaka vie ya mutu jamais nguya na nzambe koti ko ndengwana yo ngene kozoka kisi bango bazwa na bango po ba yebi place ko lukate nga kisi nangezaka ba genu ba nzambe humelaka ya nzambe humelaka te ba kosi yo ya nzambe yaka nango bongo tango Moïse azobisa banyoka nyoka na ye amela banyoka Pharaon et humelaka combien de temps relation de ozana ngona nzambe oyibite zo relation na relation malamu na nzambe puis zala envoyé par Dieu place biso tozana église yo ya wana déjà bayer na biso atumba biloko bakotsa biso na ndenge mabe bakota tumba biloko yebani balaba momba abifo pasteur kufa mais après biso to yebite nzamba bunda biso to yebite ngana yebakite un jour bazo swana bango na ndako bayebisi okundila otumila pasteur biloko okundila ke biloko baki pasteur ko kufa église ko kufa kasi bango bazo continuer nzamba abatela pasteur abatela biso ngana salate il y a des combats que Dieu combat pour nous même l'onction de Dieu à nous eso bunda sans que yoyeba yango eso bunda ouais Dieu il est capable de faire nyos obisto ko ça donc soki batu bazke simba kisi moni ba pasteur wa simba kisi nazo bisa bango ba senga bolimbisi ba ya pa nzambe et pa na nzambe nyos koka na la témoin pour ne pas ça va vivre bien ils ont va vivre bien te bazab esclave. Parce que nous avons avec des conditions. Des conditions, quiconque croit. Vous êtes belé pété. Vous êtes belé. Quand c'est un mouquin.
tala obo mona basimbi kisi ba muke o basimbi kisi te baleki mingi. Ah bon? Ngai 30 ans na te asa malamu. 30 ans. Na te asa malamu 30 ans. Na simba kisi te. Mais na mona miracle ndenge na ndenge o bozo mona yango te. Ngande zinga loza kisi pona miracle nini. O mona ki paralysé azaki na kati église abonga okuta ke soso. Bongo siko. Paralysé kutu niveau mo asumba kawana niso atelema na ngoya na nzambe. Nini okomona mutali boma. Na nzela kutu na balabala ezaki te ona préparer te na sisi prière na ngana ngoma nazo kite yebani kende na ngomba wana nji passé yebani nazo kita na bonne la j'ai des photos ici mutali boma abonga lelo kala esami na ne oyo mambo na tanga esami na ne oyo za wana siko na kene ko invoquer comment nani sikomba Yesu nguya evani na kombo na Yesu nguya wana so evani na vie na yo échanger même ba lia famille na bino même bino batwa na poto kuna ba science eto na mingi mona mutava uta poto aya uta poto aya kwa bag mo za protection bag pour na protection wana ya protection te wana os esclaves mais ba pa che bag pa yepe baliye baliye pa ka kufina d'ailleurs so simbikisi soki mutaleki na kisi comme inférieur na ye niveau par niveau qui c'est niveau par niveau n'est pas puissance nzambe niveau par niveau nous en niveau nga niveau nangeza Christ moko et makasi Christ mutaye. Vous nous suivez de partout, mes très chers internautes. Je suis avec le pasteur Ezaï de l'église Nouvelle Jérusalem. Alors, pasteur, tellement que nous parlions de la puissance du Saint-Esprit. Alors, Moutou Oyo, pasteur, a la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est la puissance de Moussoussou. Tout le monde a posé le boko. Tout le monde a une imposition de ma, de bâtir le boko. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que. Laissez-moi finir. Tout le monde a dit que non, pasteur attend à qui c'est naïe. Atio loboko etaliote yo relation na yo mundimi na nzambe eza entre ya yo na ye relation pe ya pasteur na nzambe eza ya bango. Est-ce que mutu o c'est la puissance ya mabe so atio loboko de fils à transmettre yo ou bien c'est problème c'est eza problème Bible on donne ce qu'on a. Ba pratique on ezali nazongi sur la biso oui ezali. Pourquoi? Nous sommes tous en visitation. Moi je vous dis clair. J'ai deux pasteurs boy, on a yebi. Ayebi singabi pasteur Ezaï, il y a grâce à makasi à prophétie et à miracle. Tonto aider aux onio kama aux ana partenariat. To ça la cérémonie on apporte église na yo, ponzamba tinda bato ba mbongo, atinda bato ba mbongo. C'est ce que les cailloux et puis atinda bato ba mbongo pour mbongo mais on peut ça besoin $100 par mois. Par semaine, samedi on peut $100, samedi on peut $100. Na tuni bango. Après toutes ces pratiques, na besoin nini? Batuana bakozwa nini? Bazwa nini? Ote eza nango kiste mais eza dia kisi. C'est de magie. Eza l'importance. Alors na yebisa bango na kosala ngote. Et na kutana na prophète moko akolandanga même pas landanga na YouTube. Ayebisi ngai eza nango kisi te biloko coutume zwa boy na yebisi na kosala kango te. J'ai accepté de mourir pauvre mais avec Dieu que de mourir riche sans Dieu. C'est ça. Merci pasteur Ezaï, héritier, vous nous distrayez un peu. Alors, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous pasteur Mokuta, vous avez dit que 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 vous avez un problème. Ceux qui n'ont pas non, moto, ceux qui ont attaqué moto, c'est que moto n'a l'équipe. Oh. Oui, il va monter, il va proposer que ok, pour ça c'est un qui va passer mon plan robot. C'est le ok tout. On y a tiré à on a s'agit d'un sur le dimanche plein de caquet. Yebisaïna passé à l'homme comme on a zatina autant à solonité parce que somme nazo bisapeyo pe moto ala na somo ni moto tonga yo mingi c'est ka santa koleki moto azali kola moto tonga moto sete. Moi je n'ai pas le temps. Ça c'est il n'y a pas de temps qu'on a obéi à solo ya vie à moto. Nous sommes en Christ. Moto à vivre onction nguya nzambe ezakati na yes asale lango. Mais ce que za muta babilanda landa wana bikota kota wana ko suka parce que eza limité. Mais nguya nzambe eza sans limite. Donc nguya nzambe na makoka ko komisa mutu na tikala bongo te na lia kati.
kasi bango bato basimba bango bakosaka bato otama mutuka loyi mutuka ebomi bato nga na ozalaka bongo na nzamba c'est une en parler affaire Elisa Rayo. Vous ne demandez pas des offrandes. N'a pas panzio. N'a pas panzio. Vous savez que offrande de terre. N'a pas panzio. N'a pas offrande. Mais n'a obligé à battre offrande. Pour ça, parce que les recommandations bibliques. Mais n'a lingate nazala. Pour nani. N'a tia peu bandimi na place nanga. Tel que nga pe nazangaka. Tel que bandimi na église bazanga. Si tu imposes. Eza mabe nga pe na posa na soki nazana on a pas mbwa na église na pesa na pas mbwa na église na biso na zoroba na yo yaka wana moni se wana sima cameraman wana ayaka église moi c'est secrétaire na olbate pasteur de ayaka église otuma pe na ndeko mobali pe kama sifona. Oh, mais au départ, na musala salaka. Moi, c'est ça le bien. Mon Saint-Esprit, nga mo na naza responsable. Na de l'administration, na tambola na mutu par rapport à besoin o ezoko senga. C'est cet esprit te pour me tu peux libaku. Non, il y a za mutu à presse, faut tambana a te ma presse. Si on atamba na mutu ya technique. Simbate. Donc faut y ba o tambola na place nini. Ye omoni batambola na mutu na besoin aux nécessités. Ce que na matière finance, autant mutu a chargé finance. OK, il faut apprendre. Donc azotambola par rapport à l'expérience na besoin au ya lobi na ye. Ah bon? Alors pasteur, ba puissance ya bisa batu ba mbisi na nzoto. Voilà. Puisque eloko wana eza beaucoup plus na biso on a kinya wa trop na biso ba église comme ça ba poisson ya mai, c'est-à-dire poisson pena mbongo bien nzoto mutu. So ba puissance sur ba poisson na nzoto comme ça ba je sais pas moi loko na nzoto ba puissance ozaka puissance ya nzambe comment? Non. Na zebisa yo reziko kanisa te nyo se la kisi. Moi je me rappelle ceux comme ça biloko na nzoto. Eza place ya liboso bozo kanisa te. Na félicitaka mon pasteur na linga mingi azawa idole na ngai Coutinho Fernando. Ah bon? Na kin explosion ngam na ka commandant intercession. Ouais. Tonola na c'est podium. Et na kati ya podium tonola les promesses c'était quoi? To sambela moi si moka uta maluku. Moi c'est uta maluku nyama bima na libumu. Nyama abana nzoto moi si nyama. Nyama zalo kwa shimbriki nyakoma nyama. Comment tu zambate? Non, nyama bima non, car le diable aza mystique, le diable kokota na vie ya mutu lokola mo pepe lokola likasa. Moi aussi j'ai vécu ça dans mon ministère dans l'an 2000. C'est moi na luzola noa soki les gens qui ne kotuna lisola luzola nous 57 na kimbantseke na rema viokele c'est respect na sambel akota hôpital campus simbite tala libumuta adoka nga kufa na senga bayane na église na sambela pona ye asanza likasa ya pondu likasa 5 feuilles ya pondu ebima na libumu na ye. Parce que spirituellement ton likasa bimi kasa symboliser ni symboliser ni likasa on bimi parce que ton mo likasa boye na bo moto boye likasa ya pondu o to do bawana to moni pondu maintenant spirituellement likasa ya nini spirituellement ingolo bani likasa pondu wana siko spirituellement zani mais diable azora biloko bon siko ne diable akoko tsanyoka na nzoto akota onene c'est dans l'esprit bah dans l'esprit mon esprit non c'est pas ça. Bongo na libumu mbisi ya Pierre apesha kekota na nini Yesu atindi Pierre apesha mbisi na kati ya mbisi mbongo ebima akota ndeni totiaka terminus na biloko eza na nzamba ko sala te surnaturel na nzambe sala ka nyonso donc ngana moni na vina ota miracle sila au moni vie de prière pe sila bobanga nzambe pe sila mais à l'époque biso to bali vie chrétien na ba 87 tito yena ba na makama nzambe baby pa na 2005 oh pesa na mbongo makasi non comme pesa na mbongo te ce bébé pour nani et baby pour na pour ce pouvoir ba tout ba moni ke nzamba ko pa mo ba sala nzambe ale ba komi sa oneti boule moi cop mo ba koti Chouanza mabenga était dans asala simbite connaissance c'est akomi limité akelu kanganga moye abani kotindika akomi prophète moko limité oh prophète azara limité depuis un prophète ne prophétise pas chaque jour
Le prophète n'a mis les canateurs, mais connaît Sakola. Oh non, non. Prophète à Sakola, mais connaît. D'ailleurs, à l'époque, dans la Bible, le prophète a mon rare. Mais le prophète est grand. Tout le monde est né. Mais le prophète a solo basé attention. Tant que nous avons que pasteur pour contribuer à la misère du peuple. Et ça, on est toujours un pasteur du Congo. Si vous donnez comme un quelque part, après, nous avons une grande partie de responsabilité. Et ça, bon, ça, là, on n'a pas si. Mais on dit quand même. Bon, on a connu, mais on a quoi à peine non. On dit parce que dans l'élection, on vous donne l'argent, ça dépend de vous voter Moutouana, côté on dit. D'ailleurs, par preuve, ngane avant de dire banana banda ko sala nzambe. Na njil oyo. Ceux qui sont députés moka yaka pesi ngambongo po bato voter na zwa antelema. Nzamba mona yo. Nzamba mona nga. Na yamba un ami candidat député na mama moko mama Irsila Olandanga za na États-Unis lelo. Ala candidat député à Tchango, député national. Na ebiso ya église ngai muna préparer convention de femmes na église parce que maman na zeki na ubangi nzamba ki motema malamu na mona ba œuvre na na zolo bana komba sungai na mwasi na ngande to sombaka ba jiko kabolela batu kula ke maman na apesi loka Congo ya motema mabe ya d'autres pasteurs ba beti tout pa maman na mbongo pese pas passer ezai et mona ina ngote maman siko ayebi ke ya pese ki mbongo te biso to contribuer na travail na ye maman ganga bien oh parce que Esaïe allait mbongo pour habiter ngana pesa ki mbongo te ye à soutenir ngai donc mbongo te ya okoza na mbongo te mais ko luka mbongo na maboka mutu te ngana luka mbongo na maboka nzambe so na komi na besoin mbongo nebisa nzambe pesa nga mbongo neti nde aza bona posa mbongo fona soma ba estima muso église naza posa mbongo pona espace na nga na télévision pona hôtel yango bato ate ya papa na ngati fo futela nga mbongo nzamba futela nga mbongo fo na posa mbongo ya paiement loyer ya église donc na posa mbongo pa ina nzambe pa par un individu ngana ko comme esclave ya mutala na ko siba pona mbongo na yo po ate fena osunga yo hein po ate fena osunga yo osunga lobby déjà gloire c'est dévoilé oui na lobby po ate fena osunga pour émission merci donc au monde siko yo bi mais ce que na qui pas télévision au les cas message ça ne dérange pas 10-15 minutes ça ne dérange pas OK au monde ngasko na komi na besoin bongo le parce que na besoin siko ya kotombola komba se pena sala ba activité lokola na somi mabele naza na ona archive na l'action na somi mabele po na sala centre orphelinat na mbongo te na somela bana nga lupango te mais na sombi a une affaire de 5 hectares déjà na bifurcation kolo na après mbanzango bilanga ne ko sala makuna sepona o ezaka pona orphelinat et puis nazo kanisa nzamba pesa ngambo na somba ta kota kinkole boy na somba ta moi 1 hectare na tiata banda kuna kontaka na tonga ta banda ku batu bavanda ofele c'est ça moi je na tie kole batu botanga bango ofele c'est ça ngana ngeluka kisani na pasteur Esaïe so ngai na c'est vrai que tout ça comme il moko mais na ko to ya oma mingi so simi pe kisi na weba kaka na weba so ngangana ko kele ko kufa na weba ngangana ko kufa ponga leki nguya na zana weleki makasi ngana za mandaté on échange pour la victoire avant la guerre. Non, Christ d'abord c'est victoire dans Christ. Naza mandaté. Mandaté du Christ. Mandaté du Christ. Donc naza wana na beta kango tolo naza mandaté. Donc so nga naza na makasi ko bondaté Christ a makasi nanga. Nga batini nga kotinda. C'est que place na suki kolo nanga ko ya. Alors Pasteur Esaïe, nous acheminons pour la fin de cette émission. Sinon, on a une émission, on a laissé la tête. Pasteur Esaïe, nous avons un rabbino. Pour le coup, c'est compliqué. Nous avons un rabbino. C'est bon, et ça, c'est que nous avons une église. Comment comprendre que cet esprit chacun a appelé j'étais parmi l'église mabanga alors on a constaté mécanique na gérer moto ceux qui n'ont pas musala kame fona gazé comme ça fona gazé makasi fona déjà votre église l'église ngo peut-être ngo esilate batole temo ba mabanga zo kwa na babashi
alors siko un jour na bandi pe ka puberté na kota na paya ya ko bana mokili yango boye na sanganya na pimo boye les jours to ça na fimana non ça d'ailleurs azona ni sultal ngaite ala na ngai voilà to so la première sortie ça na ye tant on a zona na kuna lota banoto moi grave première sortie na ko ba ke ba singa ce n'est pas endroit na kende sikobo na ke ko luka chaîne mo no sambe na bita bandoto na luta na église na zo expliquer moi o ya ka intercession na kenda na intercession na ke kuta première fois na ka professeur zo bisaka makam na ngam na beng na lobela ko na ndoto pona benga yo na boy naza ba frère Beni ba frère Bele baza ba témoin na ngati lelo on akuta wana abi mutu na wana kuna basiba bisa bango na prophétie ke na tinda mutu mo za la leader na bino mazana libanda na ozo benga na tinda semeno wana equipe ne bandaki wana nzambe apa mo la pasteur David Luawa pe pasteur Julie Malafi bango ne bazaki ba moboko nanga tangu siko nzambe zo bisa ke equipe bo bandi musala mo kambango azali tangu na komi nzamba bi mutu na yebiseki bino ye nga mopakano na binde ba jenaka te na binde ba priaka te mais na koma professeur bande loba na kaneli fi yango lokana aki ami ya petite sœur na nga fifi na be mwana abeta masona nga loka yo kaneli point na mutima na nga na kaneli na chanya a rêver là profane pas de a rêver na bi ça va surtout silisi amona na benga na ko benga na yete le professeur répond c'est place là na kanisa tant on répondre bino bongo za matoyi ezaka non professeur zo lo ba penza na izo mwana mwasi mo ton cher azo prier azo prophétiser boye c'est moi no pour si na bo sainte c'est on est Dieu parle tantôt t'as dit nzamba lo ba na matoyi et puis na ibisa yo basala nzambe mingi mona yo kanena nzambe te nzamba yaka pa mutu no sote sans alliance oyate nguya na nzambe ko elobeli mais nzambe ye moko ayaka pa batumba tampamba te so nzamba ye pa na yo na vino kotikala simba sukisite mukolo nzamba kolobelaka bato ebele omona o bazo ganga wana ya mona bakufa ba pasteur kuma kebele ba pasteur kuma ko balie bale te batele pazo te eza pacte na yo sala ki nzamba longoli yo ale limwa amoni mais nzamba solo suka benga basine ezali nzamba benga lobela nini yo siko yibi ko tanga bible to loti ndo to zo te ando ko ministre de Dieu non il y a des prédicateurs aux ministres de Dieu te ozolanda ils ont mutu pas suivre vision moza prophète te eza mutu po lobili kampa mutu sami oza musakolite c'est pas dit que so lobili kampa mutu mamoko okomo sakoli yango moninga na bisa baninga ba pasteur puis ba nere mutu ayika na église kabi yo za musakoli na biso za musakoli yo mona ku na biso za musakoli na biso ke nzamba kontaka yo pasteur Esaïe on a fini ça tikio awa na biso on débordé après ce qu'on fait Jacine là-bas to kimna na suka pasteur Esaïe moi ce côté pour kuta kaka bon moi bokabwani ezali moi bokabwani ezalete pour nebe ko comme na bangunya nga comme attaquer comme na bangunya ko il faut bazala si bazate to samela bien te ko c'est pela banguna no bazala soza banguna te musalo sala seke nzamba ebio po na nzela na yo so kuta na satana te seke bozanzela c'est le capture o lobaki c'est le capture moni le capture moko ibako ba muna yo wana ndeko message moni ko ba yini bazala baba sa force. Il m'a téléphoné rapidement. Numéro nanga téléphone a besoin nangai numéro WhatsApp est 09 98 065 55 wana ozanga na WhatsApp très facile. Eza makambo belé to lobité awa sengeli on va parler. Okobenga na 089 554 25 67 09 98 065 55 pour na WhatsApp nangai. Ils allaient ouvert chaque jour, chaque heure. Voilà, ce qui maman fait on a vu seulement finir, on peut se espace on a été maman finir faut c'est ngaye ndep maman finir espace ya moke. Faut c'est ngaye. Yo kanga na maman. Espace ya moke. So au kotika esprit wana nzamba pa mola uti. Nzamba ko réaliser ba projet total ka ba tunyoso ba émission ze lekaka. Mais ya bon nzambe faut ze sika. Parce que ozo vivre na ngolo nzambe. Bino couple mi vivre na ngolo nzambe. Bato batala ba vivre na ngolo nzambe. Il faut espace ya bon nzambe pesa la na kati ya kalikina bino.
C'était Pasteur Esaïe qu'on avait reçu dans cette très belle chaîne Concept Talk. Je remercie donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique de Concept qui m'ont tenu compagnie, sans oublier Wata. J'ai mon problème, Wata. Donc, quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.